besoin de bossu ezale qui trouble fêteur hein. Donc bakaipo balobi na boko oh l'excellence Félix. Mutu oyo za komona hawa na kombo ya Mpolo. Premier mobeko to kangide za ini nazali trouble fêteur. Qu'est-ce que signifie trouble fêteur? Bato niko cha ba trouble na ba fête. Bato ba vai na baza on ese ya ko ta desordre. Ba trouble fêteur. Batia ka zizani na kata cité. Neba le Polo za komona za mutu ba zizani. Première condition wana ba ko fundela Polo et pas nani et pas l'excellence le gouverneur procureur de la République nani Félix. Wana Félix avani ka bona kiti na bokonza za ko yoka a commis en numéro 1 nini trouble fêteur. Numéro 2 contre gouvernement ya Romain. Oh my God. Paul plaza ya lengi. Po ahibi data news lo bazo bimsana na komba konte. Ate deuxième obeo ngai na za contre gouvernement ya Roma. Ali ngaloba ananabe taramu no kono ba soda bo beta na munoko. Ba beti pa na ministre na munoko baya Paul ba alingaka lo baga. Ndega ba beta ka janga lo baka wana. Merci. Histoire de Jésus, il y a aussi dans le Ponce Pilate. Jésus, il y a le Nganzambi, Ananiaka, Basot, Nabanaka. Bon, bête, il a mon loco. Alors, il sous te. Akaro Munoko. Il y a Yoka. Parola Suka, Jésus qui a merci, sœur Nanga. Ah, be Polo. Bête, il y a mon loco, Nicolas. Ah! Bête, il y a mon loco. Makambele, qui Jésus, tant que tu connais. Oko mona ete ngo ezokolanda pe Paul, ezokolanda pe Paul. Koleka kutu. Paul lokola Jésus, ba beti na munoko likola ko tenter ko se défendre, lokola yo ma activiste za chance. Oza activiste, oza koloba na place banana. Na place bato ba kokoloba te. Est-ce que na beti nyo na munoko? Te. Paul, ba beti na munoko likola ko tenter ko za activiste. Oh my God. Troisième condition, Paul oyo boza komona aza nani? Sabe, oya misatu za ki ring leader. Babi aza leader ya ano ya batu oyo babe. Na anglais soko babe nyo ring leader. Ring leader signifie ano, cercle ya mouvement ya batu. Et puis yo na katikati yo mza ko diriger yo salabo. Babi Paul oyo boza komona yem dans le ring leader ya ba makamu nini? Makamuka kwa za koteya kanyeso. Ya koteya nsango malamu ya nkolo Yesu. Ya mwatanza liko zonga ngai l'impresario Joachim Mezambona. Na kotante ko continuer. Na mama Ani. Na les 6 ou 7 causes on va fondre ki Santo Paulo. Kera zanani? Aza provocateur. Aza provocateur. Provocador do povo. Agitador do povo. Wana portugais. Agitador é português. Babi aza agitador, provocador, zizaniste aza ko provoquer, zizani na kati ya cité. Ya mibale, balobi na aza nani? Bon, aza ki contre gouvernement ba. Contre gouvernement romain. Bande ko ngai. Rome mzali ko contrôler ba contre nyoso na empereur soka yoki ete bozali contre ye. Na ero na empereur Nero mtazala ka wana. Boko bako kata na kakamutu. Qui est Tertullus ayeko classé ba makama minene oyo ezali ke. Double fêteur qui est ba commandant ba capitaine ba kolinga koyo makambo wana te soda arme e kolinga koyo kayango te mais basa ina préfet te pona ni bandi mabiloko wana yango na siko ngai l'impresario Joachim Mezambona tanga zali ko zonga na ko répondre mama alifo ba ko ndima makambo na avant te to kene yope mama aliko bosa na te ozala nyongo na ya 4 makambo seti il faut yebisa ngai oyo ba eko fundira Santo Paulo poete ba passe de se banda ki mesiko na ne silite na pe kute kobite. Merci mingi. L'impresario Joachim Mezambona nani? Na mama activiste mama Ani. Katina émission oya la vérité. Merci mingi. Santo Paulo muntu ko kene musikate. George first. Bro,
Santo Paulo na kala komo zalaka Saul. Saul azalaki kotambola mabe, koboma ba santo bazalaki kobenga ba chrétien. Otante ko malingomba oya sika yuti ko bota ma o Jésus Christ auti kotika ko babengi ba chrétien. Ko meka ko telemela misala nyonso ya Nzambe na sima ya mwana o babengi komo ya Jésus Christ. De misala wana Santo Paulo tama zalaki Saul azalaki nango. Kasi tozali kolobela me Paulo tozali kotire conclusion ete soki tokoki kolobela ba makambo nyonso ya Santo Paulo tokolala awa bambula na bambula tokakosilisa yango te yango na pona kokata mukuse emission na biso oyo toye koza decision tokolobela Santo Paulo na bamakambo misato kaka ya liboso nini mama ani tolobaki bampasi na ye n'est-ce pas bampasi na ye ba souffrance ba risque akutanaki nango ba risque liwa akutanaki nango sorte na ya eteye na ye ndenge ne style ya koteya eza epe spécial parce que ye mutateya ki la plupart ba paye ba parano ngai na yo soki toyebi liloba la Nzambe c'est grâce à Santo Paulo parce que toye komona ete Santo Petelo na ba santu musu baboyaki koteya bikolo mususu balingaki bateyaka bana Israel alors que nkolo esalakisaki bango boke na bikolo mususu noki boza kovanda ka Jérusalem amake pola bo bajuife bango moko babeteli bango mbunda baboyi kobina yango na bokaba bokonzi na lola na batu nyonso ekomi nango libre mais place oyo toye kosukela ezali ete Paul aweti kozwa 40 coups de fouet plus de 40 coups de fouet ye na Silas moninga na ye tolekaki yango bao balandi yango te bobenga na 081 089 12 74 kuna nde boyi kobenga bande opona bamakambo oyo tikorate mais place oyo totelemene awa ezali ya mpasi ya mibale ya Santo Paulo bauti kokanga ye na Jérusalem bapetelo bakimikimi bango nyonso oyo toyebi kute bazali wapi mpona nini mbule esili kokota na Jérusalem moto bato nyonso baza koteya iloba na Nzambe baza koboma bango Paulo akangami Paulo ye baye komona ete fa kende na mukonzi Félix qui est gouverneur procureur de la République ye mutazali ko représenter Roma na ville ya nini ya Césarée ko bosana te to rappela ki bato ba retard ete Roma ezalaki ko contrôler ba compte nyonso bana kota ba rabi côté Égypte côté Europe nyonso empire romain zawo ko Italie zaki na puissance ko contrôler mboka nyonso oyo yango na tozali ko loba ete ba juif bango moko bazwi ndeko na bango Paul azaki pe mwana ya libota ya Benjamin azaki pe juif bateki ye na ba romain ke bino ba romain muto azali ko tsa trouble na ba compte na bino na ba mboka na bino boka ngaye mukonzi Félix alobaki boyela ngai rapport boyela ngai raison obolinga na sala nini na kangela le place otozali na tulaki mama ani pali makambo ba ko funda ye bisanga makambo ni nango Paulo bakufundela ki ye ya liboso mama ani yo loba na ngai nini ngo loba kisipo na rappela ba ina retard bon ya liboso ezalaki trouble fêteur babenga ke trouble fêteur kazali ko tsa zizani na ba ville ya mibale contre gouvernement ya mibale kazali contre gouvernement romain oh soki balobi no za contre gouvernement romain oza na eloko moko ka peine capitale okokufa na liwa ya
misato nina osolo baki eza ring leader alaki ring leader eza na anglais mo oyo na français linko ba ete mutu azali en charge ya ko diriger groupe ya batu na désordre mais